Boué, Bana Équateur Mambenga en général, Pays Mbandaka en particulier, Sango Oyo Eza Penza Yabino, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu Yamapata, Azongi Selibino, Bavol Naye Naba Destination, Ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, Nyoso Eza Kosalema, na Airbus A320, ba destination ya boye, oko kutanga place mosusu te, kaka na CAA, compagnie d'aviation oyo ba congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka, mbandaka na kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya ba vol kitoko oyo, CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Mbote pe merci la mino nandenge moze beli bosa ba télévision na bino pour la colonne d'info. Lingala journal, il y a peuple, peuple, bonne fête de la maman, sur la République démocratique du Congo en particulier. Il y a Ville, il y a Kinshasa, Tofongola, journal Oyo, il y a Mokolo, il y a mardi 7 mars, pour la concernant que va rebelle, il y a M23, va déclarer que Baza d'accord pour cesser les faits Kassi Oyo, Bazo poser bongo, ba condition, il y a ndenge, na dination, na précision. C'est le porte-parole politique y a mouvement y a M23 Laurence Kanyuka a ici 3 points. Il y a déclaration à bango y a cessé le fait Oyo Pasali le 7 mars 2023. Point y a liboso ezali conformément na ba résultat y a ba consultation entre M23 pe président ya Angola Joao Lourenço Oyo et Salema Kikuna na Luanda na Angola pe ba décision ezwami na ba différents sommets régionaux Oyo et Salemaki na Bujumbura Nairobi pe Addis Abeba ba destiné ba trouver solution moko pacifique ya conflit Oyo ezali kozwa makuna na est ya République démocratique du Congo. M23 a déclaré cesser les faits effectifs Oyo et continue en vigueur mardi 7 mars 2023 na 12h heure ya Munagana pona kofungo la voie ya dialogue direct na gouvernement ya Kinshasa. Point ya mibale ezali M23 a saisir opportunité Oyo pona ko remercier ba dirigeants régionaux Oyo basali ba effort makasi ya koyoka bango ko comprendre ba problème na bango pona ko rétablir kimia pe sécurité na est ya République démocratique du Congo. M23 a bengi na ba dirigeants régionaux pe ba partenaires internationaux mususu ya ko aménager ba effort ya makasi pona ko contribuer na initiative Oyo ezali en cours pona ko restaurer kimia pe stabilité na est ya République démocratique du Congo pe na région Mobimba. Troisième point ezali bongo M23 a réitéré engagement na ya ko résoudre pacifiquement conflit Oyo ezwami kuna na est ya RDC kasi ba se réserver également na plein droit ya ko se défendre une fois baza attaqué na ba force ya coalition ya gouvernement ya Kinshasa ezali bongo ba FRDC, FDLR, Nyatura, APCLS, Pareco, NDCR, Maï P mercenaires M23 azako aménager ba effort ya makasi pona ko protéger ba population civile na ba bien na bango. Namasolo etali enseignement primaire et secondaire ba ke ministre Tony Mwabaye a cela qui réunion na cabinet na Mosala pour na ba représentant ya ba partenaire technique peu financier ya sous secteur ya enseignement primaire et secondaire bazala qui conduit pas ya madame Laura Mazal ou azabongo directeur élu ya développement ya ambassade ya Grande-Bretagne en République démocratique du Congo Stéphane Skande héritier mapine ba pesino ba détail. Qualité oyo eko concerné kakate ba école publique eko zala pona secteur ya ba école privée oyo kutulelo ezali koyamba bana ebele wana décision ya patron ya enseignement primaire secondaire pe technique professeur Tenu Mwaba Kazadi awande sika oyo esengeli ko souligner combat na ye contre ba antivaleur pe réveil inspection scolaire lokola gage ona ko atteindre objectif
Na secteur privé, ministre Tony Mwaba a organisé pour Nambala ya liboso na RDC table ronde na ba école privée wapi pai asangisaki bango autour ya table moko ba promoteur ba syndicat ba enseignants ba association ya ba parents pe ba école privée agréée pe gouvernement congolais et pai wapi ba résolution mingi ezwamaki et sengaki kaka ezala évaluer talatina na réunion oyo ya lundi 6 mars 2023 et pai ya yemoko patron ya EPST Tony Mwaba kazadi na présence ya madame secrétaire générale ya EPST monsieur inspecteur général ya EPST association nationale ya ba promoteur ya ba école privée, association nationale, il y a des parents, il y a des élèves, il y a Congo, il y a différents syndicats et enseignements, il y a des écoles privées agréées. Ordre du jour, il y a qui évaluation, il y a résolution, il y a qui na table ronde, il y a des écoles privées agréées, il y a projet, il y a arrêté ministériel partout, dans création et observation spécifique, il y a des écoles privées agréées. Tony Mwaba, pesa qui maloba, et pas il y a chef de service et administration, il y a des écoles privées, puis il y a présentant qui bango plan de service, il y a des résolutions, puis il y a des résultats, oyo, et zomaki qui nous les lots, nzokande, ezali na ba résolution, oyo ti lelo nanu, ezui satisfaction te, ndakisa refi ya ba promoteur ya ba école privée agréée, kobo ya ko signer contrat de travail na ba enseignant na bango, ba magui entre ba promoteur na ba inspecteur, ya caisse nationale ya sécurité sociale, CNSS na mokuse tango ba cotisation sociale ya ba enseignant pe ba retenu na bango na ba source ezali bongo versé te na caisse après vérification na point oyo ministre Tony Mwaba azwaki décision oyo désormais ko signer agrément ya école privée promoteur esengeli amema ba pièce nyonso oyo ezali ba loi ya mboka ezali ko exiger ba kisa liste ya ba enseignant ba contrat de travail na bango pe ba copie ya ba carte de lecteur soki ezali te école mon côté ekozwa lisusu agrément pour na ba école oyo déjà ezali ko exister ministre asengi na bango ba se conformer une exigence oyo soki te ba élève na bango ba ko présenter examen d'état te mbula oyo to pe ba ko tinda bango na ba école ezali régulièrement conforme. Tobeta bango masolo ya commission électorale nationale indépendante seni na mokuse oyo kumba makabongo na mwana mboka Denis Kadima Kazadi pour la que après kouta les États-Unis d'Amérique questeur adjoint ya commission électorale nationale indépendante seni na mokuse madame Sylvie Birebano Balume akoma kibongo na Goma chef lieu ya province ya Nord Kivu pona masolo etali identification pe enrôlement ya ba électeur na aire opérationnel 3 Stéphane Skande reporter Nabokomi na ye madame Sylvie Birebano Balume oyo azali bongo questeur adjoint ya commission électorale nationale indépendante kuna na Goma akendaki mbala moko na secrétariat exécutif provincial wapi pai briefing na ba agent pe ba missionnaire oyo bautaki bongo na Kinshasa alobi ete au total 488 centres eza déjà opérationnels soit 50% bisika mususu insécurité eza na makasi. Secrétaire exécutif provincial alobi ete awa clôture eza bongo le 2 mars 2023 500 000 enrôlés déjà sur le 4 700 000 après information oyo azui madame Sylvie Birebano Balume oyo azali bongo questeur adjoint ya seni apesi bango ba orientation boye ba ete mission oyo epesamayaki ye epai ya président ya seni Denis Kadima. Distinguée première dame, la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, aponi mbula oyo 2023, ville ya Kolwezi, chef-lieu, ya province ya Lualaba, pona commémorer journée internationale, ya droit de la femme, na thème pour un monde digital exclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Stéphane Skandi, reportage. Nabokomi na ye na ville minière épouse ya chef de l'État Denis Nyakero Tshisekedi ayambamaki kitoko na kokita na ye na avion epai ya gouverneur ya Lualaba Fifi Masuka bakisa ba autorité politico-administrative na kobima na ye na aéroport foule ya makasi etondaki wana bato bazalaki ebele kozela ye pona koswete ye boyei bolamu sima ya ebele ya population oyo bayaki koyamba ye présidente ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi akendaki na rond-point Mungeji na commune ya Manika pona kopesa message na ye awa pona fête ya ba maman ya Lualaba nalingaki na yebisa bino bokende na école pe kelasi bopesa le meilleur na bino pona ko bénéficier na programme excellence ya
pamba te kala te ekozonga na province ya Lualaba. Kaka mwana moko nde azali bongo na Paris yende azali ko bénéficier na programme excellence ya ti mokolo ya lelo. Na lingi bozala ebele po bo bénéficier na bourse oyo pe bozanga yango te. Ekosala développement ya province na bino pe République démocratique du Congo mobimba ndenge Denis Nyakero Tshisekedi aprecisaki esengeli boyeba ke distingué première dame Denis Nyakero Tshisekedi na agenda na ye awa na Lualaba akovisite ba centre ya logement sociaux, ba école, hôpitaux pe ba échange na ba différentes couches sociales ya population. Mouvement Ekoki inatosha na mokambomi ya présidente nango Marie-Josée Ifoku basengi na ba maman nyonso ya République démocratique du Congo bazala na attitude ya méditation pour na date ya le 8 mars kosomba liputa te kende pe na bisengo ya pamba te kasi tokanisa pe pasi pe kufa o ba maman ya na biso ya est bazali komona ndenge bazali kokufa kuna ebele bolanda message o epesamaki epa ya maman Marie Rose Kani o azali coordonnateur ya inatosha Ekoki aza bongo na micro ya Stéphane Skande pe Pichu Monsia. Ekoki pona biso ba maman ya mouvement Ekoki inatosha urgence na biso ezali situation oyo ezali koleka na est ya République démocratique du Congo epai wapi ba maman bazali kokufa kokima bambangu stabilité ezali te bakomi ba nomade bana bazali kobunga pasi ya ba maman na est ya République démocratique du Congo eleki talati na biso ba maman tosengi na bakonzi ya mboka que journée oyo ya le 8 mars etika la journée fériée ya méditation pour na ko garder même pensée na mwasi oyo azali ko souffrir na est deuil national pour na ba mort eleki ebele ba jeune fille mibali ba papa pe ba maman viol humiliation pe batrocité misusu tosengi na ba maman nyonso ya République démocratique du Congo bisika bozali libanda ya mboka pe bisika nyonso totika kosomba maputa totika kokende na bisika ya bisengo ya pamba tozwa attitude ya deuil to pe ya mawa pona ba mama oyo bazali kokufa na est ya République démocratique du Congo oyo ezali mboka na biso tolingi ke baaktivité nyonso oyo ya ba mama bakosala ezala na rapport ya souffrance ya ba mama pe ya ba jeune fille ya est attitude etikala ti mokolo oyo humiliation ekosila ti kino bitumba ya est ya mboka na biso ekosila tozwa mbongo ya maputa mbongo tobongisi mpona batailleur totinda mbongo wana mpona esunga bamama bandeko na biso ya basi na est ya mboka na biso eza République démocratique du Congo soki botali na bitando na bino ya mike bokomona numéro ya compte bancaire ya réseau na biso Ekoki inatosha ezoleka biso nyonso toyebi ke réseau na biso Ekoki inatosha eza réseau moko fiable eza réseau moko ezali kobunda mpona dignité mpona paix ya mwasi na kati ya mboka na biso tozwi mwa ya mars mobimba ndenge bandi boye ti ndenge kosila tozosenga bamama baza na États-Unis bamama baza na Amérique na Europe na Australie na Océanie na Afrique toyoka mawa mpona bandeko na biso totia mbongo wana na profit na bango po esunga bango vraiment Ekoki. Madame Émilie Mouchia, présidente ya Fondation Émilie Mouchia FM na mokuse akitaki na district ya Lukunga pona ko communier na base na héritier mapine mi reportage. Présidente ya Fondation Émilie Mouchia, Yemoko Maître Émilie Mouchia, akitaki weekend eleki mingi penza na komini ya Ngalema na quartier Maya Zelo pona kosolola elongo na babase na ye
abetelaki bango lisolo atelisi bango bien fondé ya création ya fondation Émilie Mouchia. Likanisi na ye ezali nini pona bilenge pe pona bana nyonso ya République démocratique du Congo. Atalisaki bango vision na ye pe alobaki eloko nini esali po ete ayeba na ko-créer Fondation Émilie Mouchia oyo babengi femme na mokuse. Natie makolo na ngai awa na kati ya quartier oyo nakomi molobeli na bino. Nayaki kozwa likanisi tangu nakendaka Goma na ndenge namonaki bandeko na Goma bazali kosouffrir, ndenge bazokufa, ndenge basi bazoviole bango, ndenge bazotuta bana mike babebe na maboka, donc ezosala pasi. Namonaki likambo wana motema esalaki pasi natali ngabi na ndenge nini nakoki kosunga bandeko. Bosimbake na suka ya discours na ye ezalaki je ya ba question pe ba réponse ba base na ye batunaki mituna ya ndenge na ndenge pe maître Émilie Mouchia a répondaki bango nyonso kaka na oyo etali vision na ye par rapport ya fondation pe akaboyelaki bango maputa surtout na cadre ya mois de la femme. Bosimbake na sima ya quartier Maya Zelo akitaki na quartier Kimpe toujours na commune ya Ngalima epai wapi asololaki pe kaka na ba base na ye nyonso pona kotalisa vision na ye pona développement ya République démocratique du Congo pe kotalisa eloko nini population esengeli asala. Descente ya mama Émilie Mouchia ezalaki vraiment bénéfique pambate bana ya Ngalima ba comprendre vision. Tebeta bongo masolo ya honorable Néron Mbungu patron ya complexe scolaire Maman Pemba o ezomi na commune ya Kisenso azalaki na échange de vœux week-end eleki elongo na ba personnel ya nyonso école. Reportage. Weekend eleki ezalaki ya koyinda na complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na quartier Likanga na commune ya Kisenso wapi pai mokonzi ya école oyo ya fondation Néron Mbungu ye moko honorable Néron Mbungu mfumabanga moyo asalisaki mobange na cérémonie ya échange de vœux na ba personnel nyonso ya école complexe scolaire Mama Pemba. Na sima ya prière d'ouverture ya coordonnateur ya complexe scolaire Mama Pemba azwaki maloba po na kotombola boyei bolamu na patron ya école honorable Néron Mbungu na sima yango bapesaki mfumabanga moyo bakado oyo babongisaki po na ye na ngambo na ye. Honorable Néron Mbungu a remerciaki basali nyonso ya école po na geste oyo basalaki pe mosala kitoko bazali kosala na oyo etali formation ya bana pe asengaki na bango bako bakaka na rythme wana po complexe scolaire Mama Pemba et continuer ko former ba futur cadre ya République démocratique du Congo. Apesaki pe bango mate ya kitoko na tina ete mosala ekende toujours liboso. Fondateur ya complexe scolaire Mama Pemba azalaki accompagné na molongali na ye Mama Régine Luzolo pe mwana na ye Bobo Mbungu. Ba invité lokola député national Petronel Mbumba, député provincial Daniel Kwenji Kampata, ba pasteur coordonnateur ya groupe Gédéon Service Peter Banda Konga pe ba membre ya bureau politique ya Baoba ya Moamba bazalaki wana na sima ya kolia pe komela mabina ezalaki au rendez-vous. Bosimba ke liboso ya cérémonie d'échange de vœux oyo initiateur Néron Mbungu a présidaki réunion monene ya personnel administratif, personnel enseignant pe basali mososo ya complexe scolaire Mama Pemba wapi epai alobelaki kaka etamboli ya malamu ya mosala na kati école boyeboye bake fondateur Néron Mbungu asalisaki bokutani oyo un jour après retour ya mobembo na ye autaki na mboka Italie. Na cadre ya 30 ans ya société d'aviation CA Ozali composé na 95% ba congolais info lingale me ko présenter bino ba cadre peu ba dirigeant oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation. Ngaye Peter Bobombe naza chef d'escale ya CA et nazali ingénieur d'exploitation aéronautique. Na banda ki lokwa stagiaire et c'est pas na musala ko sala ko respecter ba instruction musala ko la dynamique nde ba konzi ba monaki ke naza capable ba meki kotinda nga na Mbujimai na sali inane na Mbujimai ça qui très bien ba konzi ba moni ke non il faut kende Lubumbashi na Lubumbashi na sali plus de 5 ans et na dynamique na respect et obéissance ya ba principe ya musala ke ba konzi ba trouver mieux que na bande escale ya Kaleni.
Awa tozali na escale ya CAA na ville ya Kalemi na province ya Tanganyika. Escale oyo ezali très importante pour la population ya ville ya Kalemi. Pour CAA azali la seule compagnie aviation oyo azali ko permettre na population ya Kalemi ba se déplacer sans problème. Et sengel boye ba que CAA azali ko permettre na population oyo ba zo opportunité ya kosala ba commerce ba business na bango sans problème pour kaka yende azali installé na ville ya Kalemi pour na servir population. Donc tori koloba sans CAA ville ya Kalemi ezali bongo coupé na reste ya République démocratique du Congo. Grâce ya CAA de lelo population oyo bazali na esengo pe na tina wana de population ya Tanganyika ba respectaka makasi CAA balingaka CAA makasi po azali mosongi na bango. Population oyo bazali kosala ba affaire ba business ya ndenge na ndenge grâce ya CAA pe pona kotalisa sérieux na ye pe respect na population ya Tanganyika pe mingi penza ya Kalemi de CAA installé bongo ba bureau ya kitoko oyo atongi pona kopesa bongo fierté pe kolakisa ke peuple ya Tanganyika bazali ko mériter mieux. Impact social nini oyo CAA azali nango pona ville ya Kalemi pe mingi penza pona province ya Tanganyika. Peter Bobumbe oyo azali bongo chef ya escale ya Kalemi alobi. Impact eza ya makasi. Impact social aussi azopesa na Kalemi azo faciliter bandeko ya Kalemi pona déplacement na bango. Pona kokende Lubumbashi, kokende Goma, kokende Kinshasa. Ke mutalo ngwa Kinshasa aya Kalemi tozo ko faciliter. Aye mercredi, mardi akozonga. Vol les arts tozo faciliter vraiment ba passager na biso na. Mariage nini oyo CAA na lac Tanganyika ezali nango pona bolamu ya population congolaise. Ce qui est là qu'on a vu que sabino que passager nyon soit kana Kalemi. Et là kalbiso tanga mona kala ka mona kanisa kambisi. Mbiso ya mubesu ya bien. Biso toza na facilité ce qui mon passager aye yango vol na biso kolonga Kalemi pona okende Kinshasa eza na tongo. Olongwe na mbiso no yo awa na tongo na 9h na 14h okomi na Kinshasa na mbiso na yo. Et kokoma très bien yango wana nde esalaka liaison na kosala entre CA na lac Tanganyika. Ce qui c'est déjà difficile que bata Kinshasa balia mbisi ya Kalemi mukebuka ya fraîche. C'est CA nizo facilité yango pour permettre que avion comme na moi pe bambisi na bango zo koma mala. Mwana mboka Kuzia Mabele David, l'homme de proximité au service ya commune ya Lingwa Laza cadre ya AVC Ukumomaka et pai ya mwana mboka Didier Boudimbu o na ville province ya Kinshasa sima mbongo et pas honorable Nerambungu bango ye na tourne ye mwana mboka Kuzima Mabele akendaki ko remettre plus de 600 pannes et pas ya ba maman pour na mois de la femme héritier Mapindemi reportage. Eyindaki na ndenge ya kosakana te epai wapi ba mama basepelaki makasi kozwa ba kado ya maputa oyo eutaki epai ya mwana bango Kuzia Mabele David, l'homme de proximité au service de la commune de Lingwala, moko ba cadre ya parti politique Autre Vision du Congo ya autorité morale maître Didier Boudimbu oyo ezali ko kambama na interfédération na ville ya Kinshasa epai ya honorable Nero Mbungu Fumwa Banga Moyo bosimba ke message ya l'homme de proximité au service de Lingwala Kuzia Mabele David ezalaki simple ba mama nyonso esengeli ba se sentir heureuse pona mois de mars oyo ezali bongo mwana na bango Kuzia Mabele David, l'homme de proximité atikaki bango ndenge wana te na sima ya kopesa ye message pe kotalisa bango ba ambition na ye apesaki cadeau ya plus de 600 pannes maputa kitoko ezali kongenga ba mama nyonso ya commune ya Lingwala batondisamaki na esengo botala bino moko na bilili ndenge bazali kosepela. Boye geste ya mwana mboka Kuzia Mabele David, l'homme de proximité au service de Lingwala esepelisaki ba mama makasi ye moko na micro ya Info Lingala atalisaki tina ya geste na ye. Lelo tosangisaki ba mama na biso comme d'habitude lokola ezali débit ya sanza ya ba mama
po tokoka mpe kokanisa bango nde tokanisaki bango na ntina ya kopesa bango elamba bakoka kolata nde totondami na esengo mingi na ntina ete biso mpe tondimi mama azala pembeni na biso na ntina ya kokende na bileko oyo ya maponami oyo ekoya na décembre 2023. bosimba ke cadre ya AVC bazali kosala mosala makasi na bokambemi ya honorable Néron Mbungu mabanga moyo oyo azali ko diriger fédération ya Kinshasa pe na bokasi ya autorité morale maître Didier Boudimbu. AVC etamboli makasi na ville ya Kinshasa. Chaque mercredi na jeudi piscine ya ofele pour na ba maman nyonso ya ville province ya Kinshasa na site kitoko Pacific Palace cadeau oyo epesami pour na bino. Reportage. Vive maman ya Congo démocratique, journée internationale de la femme. Bandriku, ba maman nyonso, uyeba oyo nyonso kuya na Pacific Palace. Moi mobimba, Yeme de boss, PDG honorable Forbindu Musambar, arubi puna ba maman, cadeau na bino izali piscine offerée pour la moi mobimba. Chaque mercredi na jeudi, piscine offerée na Pacific Palace. Fritz, bouteille moko ya Heineken offert. Ah, Océan, merci. Bozalaki ebele pour la kolanda info lingala journal ya peu pour la peu bosepela ki na kopesa merci na Igor Ntingi azaki bongo nasima ya caméra concours rédactionnel Nadine Ashton Muyala pe Jadine Malembe supervision esima maki pa héritier Mapinde mina montage ezaki bongo Christian Kengebeni ngana bino to pesani rendez-vous mikolo ezali koya bonne fête la maman nyonso au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutango place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.